Courage. Courage. Paix à son âme, notre maman, que son âme repose en paix. Il y a des fois, on a siliqué la caille, pourquoi? À Kenati Ganga. Fallait pas que pour faire la zale. Fallait lier à l'on, à Bouka, ou à l'on. Nous sommes de cœur avec toi, maman Renate, on va évoluer. Ça va quand même? La balle, il y a zate. Donc, tout falazal. C'est bon. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Et voilà, de retour sur ce plateau, messieurs, dames, c'est la continuité de notre rubrique. Vous avez compris la première partie, c'était là la surprise. On a essayé un peu de bouleverser l'heure par rapport à notre rendez-vous pour réaliser notre surprise. Vous le savez bien, avec notre rubrique, la télé-surprise. Autre vie, déjà au rendez-vous ici à la ville province de Kinshasa avec la star. C'est un peu compliqué, on essaie toujours de s'adapter, comme je le dis, à chaque instant. La terre tourne, la réalité change, c'est à nous de s'adapter à la situation. Si adapter à la situation de notre sœur, la présidente, la star Renate Ifoukou, mais et comme ça, parce que comme on a le bio, on va prendre le temps de partager déjà. Si nous parlons le même langage, on peut faire ça déjà. Hein, donc, je suis avec Jérémy, Marcelo, on peut faire ça rapidement. Hein. Maman, une fois de plus, ça va? Ça va, Yada. Qui met ça? Ndambo batela. Moi mon chakana yo to ba yo kanga kanda. C'est bon, nga kanda te. Nga kanda te. OK. Nga so sili. Ah, so sili. Kina makamususu. Izaka juste eloko esalama kiwana. So zongisa sikunga na lamu zomona na sili kizo. Ah, ogo sili galisusu hein. Mais comment on longtemps on a théâtre, on théâtre. Comment est-ce qu'on le comme on a théâtre? Ils ont comme ba surnom autour na mokili na. Oza na moi sobriquet. Oza na moi sobriquet no mo. Ouais. Ngaba ni c'est bien ngaba. Je ba benda yada. Yada déjà la sobriquet parce que c'est pas moi, c'est pas mon prénom. Ça c'est Daniel Lebika. Ah, Daniel Lebika. Mais tu vois Yada et qui n'a bon déjà. Moi sobriquet na yo. Netinga pe yaka na film moya ya buyi. Maweza ngambo. OK. Ma titre film maweza maweza ngambo. Na jouer ka rôle moko ya une fille là innocente. OK. So talié na makambo yebisa yo ki asala ngo ondimate mais c'est une mauvaise fille. OK. So ba yebiso makabo asala ka oboya ko sele makam. Mais en réalité nazala ki bongo. Nesko na bimaka na kombo ya Ifoku. Je me rappelle encore Zaka Ndiko chez Galubinanga. Oh non, après c'est quoi maman pas, c'est après c'est quoi comment boy, ne c'est comment boy. Au pesanga à la langue nous allons incapable ya copier sa définition nango. Pesanga combo on maîtriser so batuninga na film wana net na yebaka kaka hein. Pour biso tozala donc faut voir de loin. Pesanga combo mobe o ngana on a facilité so batuninga. Non ngana on peut savoir comment ba Congo. Bon ngana za mu Congo ti. On peut savoir comment boyo na yebité. Oyo lukaka si combo. Na yeke se rappel na zongi ma Équateur. Na bi Ifoku. OK. Il faut qu'il a qui la belle. OK. Il faut qu'il y a la belle. Donc moi c'est kitoko. Voilà. Nélaxi il faut que. OK, aussi adapté parce que mo ngomluka comme bwana. Ba tu peux ba mesana nango facilement. Ba sepela pe nango ba nango. OK. Et puis na sepela po ba te belé ba no yoka soni commune kundima kiaza mongo. OK. La plupart ba fie belé ba no yoka soni ya kundima kiaza mongo. Et puis arrivé à Ifoku na théâtre na kombo na ngana ndima ki Ifoku ba mongo. Et longola moi complexe mo ba fie belé bazala nango. Leo natana ba TikTok natala ba te belé ba se présenter mongo Ifoku boyena boya ngabi c'est bon. OK, il faut que ba mongo. Et déjà pourquoi les filles ne veulent pas qu'elles va comprendre qu'il y a un mongo? C'est par rapport à makamomo que eloba makake non être mongo c'est kozala ndumba. Ah OK. Ouais. Par rapport à Badiro on a né. Ah Badiro baloba être mongo c'est ça veut dire aux andumba. Ndesango kindaka ke ba mongo bazandumba mais plutôt ningo ça l'exception. Une fois j'étais avec papa Pichou Mwanza na bien émission na tuni est-ce que abisika kingo yaza mona pakajuma akoma na pakajuma après na tuni déjà et batu balobara kaningo tshuru ba monga bino
n'a pas qu'à du maman on a été bazala kuna maman on a été bazala OK la plupart eza bikolo pour na respect à bato belé bazawa na lelo moni makamto échanger to ko bana cité ba bikolo abatute mais na kala bano zala bazaka na place te la société en Équateur. OK ouais onga maman na ngaba nazwa ta ponga na kol na mboka nazwa ta ya koyeba culture mongo ndenge ezalaka ezala ba bikolo mususu baza kuna likolo bazaki na place te en Équateur. OK baza na place te bazaki considéré te bakoko na biso bano zo lokwa ba esclave. Voilà boki zo bango ko capter bona mamboka na bango baza kuna baina basi na bana ba pesi bango ba faire bisika batonga baza makasi na ba chasse na ba pêche bazi bolokwa ba esclave basala musala na ba koya na bango na Kinshasa makambo échangeaka nde abi keso na ke kolobe l'hôtel ba considérer ka net à l'époque. OK à l'époque ba considérer ba toza net bon jarka jar mobwe abi nona kene na za mongo les réalités à mongoté so un vrai mongo lo bana bango différence ezalaka même na bataille même na ba tol ndeto lo baka moi ton moi ezalaka kama OK donc et salema bongo et salema bongo kaningi salema boto ndima kulusu mais dans l'apparence déjà ningo tu sais biso ko za muluba les gens ba me pesa donc en fait ko me pesa ni trop côté mongo ko me pesa trop côté mongo eza moi un peu dur puis dans le bas moi oui pour na boko mingi pa na bango ah OK oui na boko mingi a séparation papa na maman isara ke na fana mingi pa maman donc Alexa tananga mingi pa maman ke pa papa. OK mais le but est que na kaboli bikolo na ngami bali na linga luba na linga mongo tellement makasi séparation papa na maman déjà et c'était quand vous avez âge ni Nalibumu 7 mois 7 mois déjà Nalibumu maman oui ah donc j'ai mes 7 mois papa dia bakabwana papa maman bakabwani mama kulutu na ngai ayo kimisa maman papa biso taki soda. OK mama kimisi mama kuluta kimisi maman bakemboka na bango on a linga mingi ta on a koma kuna na sesantaka comme une reine. OK baké kuna donc mama ko kisi zemne ko kisi 9 mois na village na traba mama biso babotinga kuna. OK nazana banini te ba vaccin te ah ils ont vaccin te et date de ça nanga ba comment on a mur na timandako voilà amour wana ningizalaka papa na mama yo vivant ngote na vivant ngote au vivant ngote séparation papa na maman déjà depuis 7 mois na limumu ezaki na ba retomber nango pa na yo ba conséquences mo ezalaki ezalaki lelo ezalaki te mais ezalaki lelo parce que na vivant no eloko wana tendenge papa na mama na bana bazala na ndako ah OK ambiance wana nazala nazwango te il manque ka yo makasi mais ça va avec l'état tellement et refuge no ezala wapi lokolo kuno zo mankango refuge no mais ça bilo mususu ezanga refuge ah ils ont refuge solution solution nango zo ah OK voilà, comme nous le savons très bien, Renate Ifoku Ndaya, mon papa na bango, mon maman na bango, Leki Abayana, mon maman Marie-Claude, OK, na mon papa Flori Père Kalinga, OK, ya Baleki na Leki Père Bayaya na Leki Abayaya. Mais papa na maman bas encore en vie? Non. Ah. Maman a couché en 2018, papa a couché en 2020. OK. Maman a couché en 2018. C'est décidé pour que ça Pierre tomba la maman en 2020 le 9 février 2020 on a kenda qui pour ça Pierre tomba la maman et na retour nanga 5 jours après papa bisaye ko kufa. Tu t'es motivé à aller au sala Pierre tomba la maman au zongi après quelques jours papa kufi papa ekufa le 13 mars anniversaire nanga le 12 bango balé basala ngelo mobo ezala raté oyo nazaka à chaque instant on a dasu na kanisi anniversaire nanga ezoko kasu na papa kufa le 13 ata na ngena fêter na zongi masima so anniversaire ba jumelle nanga ekoki le 18 septembre date o mama nanga kufa ki donc etikala ngelo mobo gravé oyo directement et comme il a rendu la date surtout ils ont bana botami surtout et la date yomo pour botami
C'est compliqué, donc mais papa ça va. Donc banoncé liwana les 13 mais pour nanga na mona déjà les 12 déjà azala qui sona bisote parce que tout ça qui na hôpital nga moko na papa mutata qui na accès entrée sortie azala kanga ya hôtel na mona papa aussi la makasi muke le quoi tout ça qui na mona mobali te biso moko nga mona okanga kange na hôtel nga bia papa qui ça dérangeait moralement. Makasi. Mais t'as pas eu le temps quand même de grandir tout près à papa? Tant maman est au tikangai pa ya papa, to fandi ndambu, puis ba yo mité lisusu. Quoi daki soda fallait qu'il y ait sa formation à Mbujimai. Donc papa est toujours en cheval, en mouvement. Oui. Ok. Au tikangai so na moi sa papa et na isu kolongwa na que pas maman donc to fandi même 50 na papa ici comme moto ko ta do manana. Mais tout ça là qui. Ok. Voilà, quand tu aimes une famille de combien d'enfants? Plusieurs enfants et vous avez les bosso? Non, troisième, mais pas papa et pas maman deuxième. Papa et maman deuxième. Donc vous êtes belé. Pour ne pas citer, pour bosser dans monsieur. Pour bosser dans tes famille bosser dans tes mais tous est belé. Vous êtes belé. Mais ça arrive quand même de bien gérer par rapport à l'ambiance Nika Izalaka avec la grande famille déjà biologique. Et non bah succès non zala non comment est-ce que vous partagez banga ngate vous avez famille banga ngate balek nanga ok pas pour bon respect il faut que ma famille ma dans le wali papa ya na biso otinda ya boy vraiment et bien tu es quand même ya mais ça na bango ka bongo naza responsable numéro 1 na kin na baleki nanga na bandeko nanga ok responsable numéro 1 et tu assumes si dans les bons. Dieu fait grâce. Tu arrives quand même à gérer. Voilà. Mais natif, il y a commune Nini. Ou tu déjà village. Après, au collège de la village, au collège Mwandam. Vous avez déjà sens mot qui non. Babotinga na sali 3 mois na mboka et papa yoyo à l'époque ba téléphone ezala quitté papa yoyo ka ki aboti après papa kumoti la maman ba mikanda ba menace et tout maman yo banga yo zonga wana zaki na 3 mois aye kozonga na kokola mais lokola papa la maman bazaki so ensemble te papa azaki déjà moi si mususu il y avait pas moyen ba fanda so isika moko maman zaki tout le temps na ba voyage to kei to zongi ok voilà donc déjà na 3 mois où yaki déjà Kinshasa ok donc on est na commune Lingwala donc kolia Lingwala oyebi place yo bar na Moshi place au bar ba bébé ba Nyangwe bar moko ezala wana dans nzete mo ba munene wana kulina mo makela ndu ya mindule mais à l'époque tout ça bar ezala bongo te ne koma lelo ezala ka bar mo musique tende koma lelo zaki calme voilà déjà t'es motivé Kinshasa avec ta maman. Oui, on a 3 mois au Bandioko là. Après, je comprends que vous savez les petites dans aucun na Lingwala, c'est ça? Oui, na Lingwala, Théo Longwa na Kasavubu. Na Kola mama kasi ko comprendre makambo na Kasavubu. Na avenue Kimvuka. Avenue za juste na quoi à Bobi ma pure. Ouais, il place ba quartier ba mona ki ba bête moi sifflet, c'est ça? Oui. Ce premier sifflet na réaction vous avez comment? Tu as bête le premier sifflet. Il a occupé ma malade. Akola mafuma yo so yugi sifflet qui parade etalingani ok de kuna wando ikende bina te musuna ke kuna yo kaso mama moko compliqué mais quand même il y avait de grands frères au quartier ba landela ba petite sœur moi balu pa linganga ba petite sœur baza balinga te makolego masalite mukeke sur la mako na 15 ans ok tu ko na 15 ans wando sakana na ko sakana bitende puis nazalaki mwana moko ba mikolo ba no linga na boya bitinda te kane nazalaka lelo nde nazalaki na kala nanga na uta classe boye okomi na ndako te ba pesi o basa fuke onika ok boye na lemba bitinda te to na bataya mo bazai pembe na biswana ata baninga nanga baki osenga bitendi ne totonga bitendi ba pia bango te ezalaka ngane ba no pesa to bomela Renate ponga no boya bitinda te ok, donc tu as quand même le temps, il y a au là et avec la famille, au bandi pe ba classe na yo toujours na Lingwala. Na Lingwala après na Kasavubu. Na Kasavubu. Wana osala ba classe din.
na salle hôtellerie na vu diplôme na hôtellerie ezaki orientation ba parents to posa muteba non posa nanga yemo sipela ko sala ngana tangi na école Christ Roi non pardon Christ Roi parce que zaki otanga maternelle na longwaki Saint-Louis na 24 so ma bandal na bandal Saint-Louis 24 et bien ngana tangi na vu diplôme nanga wana. Il y avait tantine moi bon lelo na bengi tantine moi serre à l'époque nga dans la primaire bon ba déjà na secondaire ce qu'on façon ba test ba bande ko lata na silhouette ni ndenge zalaki ni forme bande ko zo tellement kitoko ce qu'on songa na fin na classe natala kaza ki pembe asa ki so lati la mbabu aza test test de l'air tout na talibwe selingaka voilà ngabingam na sala gabu na lata abwe donc zaki na stantine wana mutapesa ngagu ya hôtellerie voilà. Et après, dans le sali choix, na ba parents ba compliqué qui yote. C'est ça. Non. Ah bah papa bisa qui déjà ya. Ba soutenir qui idée na yo pe kende na ngoti na suka. Où il est bon combien de pourcentage? Adara 57. 57. Déjà réaction ba parents, c'était comment? Ozimuke. Ah, et après regret dans les années. Il fallait na ça plus. Mais quand même ils ont des sons parce que diplôme d'état déjà on check à foufou après mais c'était pas facile déjà c'était pas facile pour na 16 ans et demi 16 ans déjà na kutana na mtu moko de pour la première fois na yeba ke lokote ba de viergenga na yozo azemi ya mwana nga liboso na boti na 17 ans on a kata classe nan. Ah, au côté de la classe déjà, parce qu'à l'âge de 17 ans, on jouait déjà. Non, diplôme, non, toi qui n'as diplôme. Ah, vous êtes qui n'ont diplôme d'état. Après, aux mois. Après, à 17 ans, on a eu Émeraude. La plus belle de sa génération. Je crois, j'espère. Parce que déjà, elle est tellement belle que même quand on a d'asseoir, on a fait une autre. Moi, nanga. Mais comment Rose a belle, boy? Elle a maintenant quel âge? 18 ans. 18 ans. Ah, donc ça 18 ans. Donc 18-17. Parce que au Botier, on a 17. On a 16 ans, on a Botier, on a 17. Ok, de l'autre aussi 18. 18 ans. Wow. Déjà, tu es là, ah, so kaboki ba examen d'été, donc pour se préparer ba tata tout na ba no konyo surtout. Donc faut un bon déjà ba poudre. Boya otika déjà. Na ba vin na ba ni. Ah, ben félicitations déjà. Merci. Déjà faire ça. Et là, ce qu'on a sepelé na moi nanga makamoko ele kaka oh non moi na il faut que ba babysier ba sele boy mais naza tellement tout le en anglais proud, fier. OK, trop fier d'elle. Oui. C'était quoi d'abord l'affaire? Et où tu ndengeni koma banda ba makamoko ele kaka oh na linga kolobela ngote tikala neti mo lo mo boya mabe. Et choka yo. Mais bandeko balobaka ke mwana il faut que ba bebisa e botika na linga ke tellement que pozwate comme on est Émeraude donc la pierre précieuse de maman Renate ba bebisela nga ite azaka ndinga zalaka et non c'est puis la moko mususu nazo bantaba na ba super ba bakisanga plus parce qu'elle est encore vierge. OK, bravo. Bravo de le dire et courage et félicitations surtout. Merci. Déjà une mère, l'amour d'une mère déjà n'a beaucoup de courage, ma force non ça aujourd'hui tu pas moi et ça va quand même. Et surtout moi si azo senga vraiment encadrement soutien nazwa oyo na lingaka nazwa te mais au moins moi nanga na opesa yango na bokola et akona papa bango pe ensemble te ngamo na bokoli main na lingaka zangelo côté azala bien po mokile baby mokile se beba nango déjà kala mais parfois ya lelo et comme ils plus pire encore. Voilà, félicitations maman Renate, déjà avoir une fille de 18 ans. C'est pas une messe à faire et nous bénissons notre Dieu parce que c'est lui qui a voulu même si tu as des moyens mais toi je battre là et ataba na bakonjo bakina na bagarde du corps s'il y a un danger comme makaka tu épargnera na éducation ndozo lakisa mwana na yo. OK. En tant qu'une fille neto barambasi ya maboki. Oui. Ba fille à maboke, fille à théâtre. Comment on kinda sango? Kinda sango na ndenge mabe ba respectable biso. Ba respectable note. Mais de te voir aujourd'hui, moi si il y a 18 ans et toujours j'ai la diplôme d'état.
oyo eza facilité bato ba retenir nini pour na fille ya maboke à part kozala ba fille ya maboke toza ba parents OK toza ba responsable toza basi lokola basi nyonso to o ba mériter na respect ya bato nyonso to o to sala ka ezalaka ba rôle to interprétaka mais en soi eza bisoté OK boto boité mutu na mutaza na caractère na ye mais bo considérer biso quand même na ndenge na moi ndenge to mérité na bo pesa biso respect quand même ata muke yebele to ko senga ezala te ebele ndene te mais quand même considération que à part kozala bata maboke à part kozala batu moko baza public bon mérité na respect moko lokola basi nyonso et ça la passe au monde ndeko no moi c'est finga yo posa moi c'est ya théâtre a finga yo à côté tina vie privée na yo OK au monde ça la passe à part kozala batoleka na TV tozala mitema o to yo ka pe passe ya kolo ba pe lo mo pas et tout yo pe na motema ça lo passe bolinga biso bo respecta biso ça la pe bien tout le monde a boka mususu ata lelo soki neti bato ba sala ba mission est partout yada eleka partout mais ya biso elekaka ya biso eleki mafinga afinga papa na mama neti lelo na mona makamele kana TikTok respect za soutien na ba parents soki biso na biso to sa makam na biso to finga na kaka biso ba kocha ba para papa sala ki ba finga mutu tina ba intimité na ye o eza vraiment bon mukolo ba to ebele to comprendre que okoza na poto poza na Kinshasa mutakishasa pa funi mutapoto mukolo ba to ebele ba comprendre ngo ba to ebele ba changer eza ngaka volonté na courage ya ba to ebele ba sala donc to mériter na respect o ba respecter ka basi nyonso mokili o mi koza moi c'est ça facilité moi ça za mutu mo benga na linga bato ba mibalo ba respecter basi makasi mibalo ba respecter basi nga kozwa ata na ko tripler respect na nga liswe pa na ye pour moi ça za mutu taka moi c'est pa sa vie moi c'est qui a boti mwana abimi le président moi c'est boti ministre mibali oui mais moi si mutu pa sa sens ya vie OK oui pas mutu mais pourquoi pas respecter basité ça la bien se bon respecter moi si et puis mon mbali muso afandi afinga moi si afinga moi si tina biloko salite akata o eza côté pas na été mais le lolo so afandi akio mesa ameli masane to ki posa moi so le kwa moi si wana voilà oh quand même to mériter ba respecter donc moi si azo mériter respect et respect ça la bien et surtout sur les réciproques en tout cas donc ça la bien qu'on rendre ascenseur wana et pas ya maman bandeko ba autant la biso so pe bo sala marambo wana c'est trop méchant il faut pas resala ngo faut repé ça bango et surtout que l'artiste na biso o ba pesa biso le meilleur na bango et s'il faut ça la table promotion na bango il y a bien que ba mafinga ba biloko wana de part et d'autre il sala bien té donc so zande ko mobali yeba ki yopoza na ndeko basi so yopoza ndeko mwasi yeba ki yopoza na ndeko basi et ça fait mal et surtout que la famille bazawana aux alentours déjà ça fait mal et puis yada tozana ba famille moko biso nde to kota na monde à théâtre monde ya ozala public obiso moto comprendre mais famille na biso ba comprendre ngote famille na biso ba mona biso kaka bana na bango ba traiter biso bongo famille na biso to mona te to koma batu moko public ke mutu pardon mutu nyo za na droit lo ba n'importe quoi na pas na yo famille na biso ba mona kaka balobeli mwana nga et puis bato bayaka afinga akota tina famille na yo déjà ba famille on les ala kamonda déjà so bani ko finga okuna ba silikelo batu nyonso tout zo finga ça comme famille OK vous en autant muso pour rien voilà innocente voilà merci beaucoup mais déjà fier de toi d'être mère déjà de 3 enfants sérieux oh ba jumelle pe bazali maman m'a pas ça maman m'a pas ça on va en parler et déjà et puis fier nanga ezani na école ba m'a pas ça nanga professeur ba azaki tellement na posa mo nanga m'a pas ça kaka mama bazoluka pas professeur na biso même kuna kenda kuna na kuta na zapende kuna biso muluba tozo porter même combo kalinga ayi singa bi madame je vous cherchais depuis longtemps je vous cherchais na tema makamo ebisayo obota ba génie j'ai dit mais moto ba traiter kana théâtre il est très OK asa maman ba génie miro de yaya tango ba sali ba examen d'état à défendre école na bango pour faire na bango batunyo soko benganga na lela ki même na hotela ndenge ba nanga mo nanga ozo ba félicitations ngabi mais muto ba traiter na théâtre ça il est très tanga te mais comment ça la ndenini il est très mo ba bota ba jilina ba
Ok, donc c'est compliqué. Et ça, quand il y a na Jérusalem, est-ce que l'eau a malam est-ce que l'eau a malam na Jérusalem? C'est là où Jésus a botamali. Ah, botamali. Voilà, donc Tina dit à Tina. Donc c'est bon, déjà on va en parler. Déjà 3 enfants, c'est pas une messe à faire déjà. Donc on va même taper Sarah Zouaka Lokoum, on va faire la continuité déjà. Ouais. On me met bon diplôme d'état, bah c'est payé, il y a un pourcentage au Sénégal qui, au Sali bon, oh c'est là qui après continuité ça y est Ouais, na lingua non non na lingua la après na lingua qui déjà na tout tamboli moi via le foot là. Ah oui, c'est comme ça via au foot là. Ils ont oza. Mais là t'as moi maya, na mon autres touché moi. OK. Ça va. Voilà, aujourd'hui diplôme na yo na hôtellerie, dans nos salons on peut au bandé ko exercer musala ngo. Bandaki et puis ba misala ya biso pose musala moi malonga foza na relation. Voilà, il faut za la relais. Moi par rapport moi foza la wana mutu moka orienter yo place tel so ezate komba ki ba condition mutu mo ba benga bino boye popo koma kuna akandenge zalaka. Il y a des conditions. Faut passer par là, il faut mais passer. Mais travail na mwanda mundama pa ko kima ba condition na bango fose ka bo mususu mais ça va. Ça va quand même. OK. La vie, il y a les hauts, il y a les bas. La continuité est salami parce que déjà, dans nos pays, déjà, mes parents n'ont ce single qui. Déjà, pour arriver là, j'ai d'enfants, j'ai d'avenir. Les parents remarquaient quoi dans nos ocos là? Pas naïo. Mettez-le l'isoloni. Maman, bisa nous en bikina toza mutamaboke. OK. Sérieux? Mama bisa no banga yo na abina misa image akoko na mama boyo. Pour nga place na fana linga ambiance. Na linga ko seka matumbo liba comédie tout le monde o ba yebinga ba yebine na vivaka. Donc ma maman me disait depuis. OK, donc bah nous remarquons tu étais un peu trop comique dans nos cours là. OK, ni batinda ba no ke no. Non batinda ngati. Te ba yebisa yo. Maman mtalobaka. OK. Mais aloba na ka me atinda ngate. Aloba ni kaka. Mais déjà, il s'est ramené, il s'est ramené qui n'est qu'à tout bien. Mais déjà, na famille, na libota, na bayaya, na ngobika boza famille, ba ne belé. Pourquoi on a mis nous à rendre na bango? Donc, pourquoi on a biso entre vous les enfants? Au moins, moi turbulence mon boy. Moi toloba to kolina na maman na papa ici à mon côté, ils allaient passer. Pour papa na maman ta ba boti na biminga moko. Ah OK. Papa na maman. Ah papa na maman ozaka yo moko. Ah. Donc maman ke bota bana mususu, papa pe ako continuer bana mususu na onga na mususu na kutake papa. OK. Donc to fana vraiment sika moti. Ah. Donc to mesana ka poli kama makila. Ndenge zala kaka. Makila za maite. OK. Makila za maite to mesana mais na zona no grâce te ya kofana na ba famille aussi sika moko nde za bitumba bokabola bokole sika moko na sala ngote. OK. Mais les leçons tirées par rapport il y a bozalisi ya papa pe bokabwani nango. Sinon il aurait retenir ni ko bisa batu nini ou peut-être bas ensemble puis faut bakabwana. Ko bisa bangoni. Papa na maman. Par rapport à tout ce que tu as vécu. Ils allaient bien te. Oui. Ils allaient bien te kukabwana. Tant to lingana ka ils allaient te pour na lobito kabwana. C'est ça. Bon bino boko zo décision na bino. Que bon ça pas tenir to kabwana. Mais il faut passer aux enfants. OK. Faut bukanisa na bana. Bino bokabwana bino boza mikolo mutamuta osa vie na ye ailleurs. Tu t'en fous, tu pars alors que les enfants. Boybité ta vraiment le retour. Moi na bota mana mutema na. C'est ça. Moi na musuta musa mesana ida na version papa. Tant bokabwani a tout omona. Mwilo kwa na swetika ni pone longo ezala passe. Ouais. Tant bozo ba décision bino bokanisa ming bana. OK. Tolobite ke libala sezo simba te ofanda na ka pona bana ebele ba kufa ka pona na fanda pona bana ebele bazwa ba problème pona fanda pona bana bon biso mbale bolingo ezate to fanda ka pona bana te bosala ngo te pona to fanda pona bana mais bosala effort bozala ka bien to mabe koti bobongisi pona bana bino. OK. Soma beza bobongisi pana bana bino parcours et continuer ba parents ba sepeli au sali hôtellerie tu as quand même l'effort il y a gérer des part et d'autres ba misala ka ningi zalaka mais on se pose des questions à la maison. Il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames barota la bicho. Ils se posent des questions
comment est née cette aventure? Déjà, Renate Ifoku, Ake, Abundani, Zuba diplôme naïe, na hôtellerie. Après, elle se retrouve la carte à théâtre. Malgré que la maman te disait déjà que non, yo, vous avez comédienne, bon voilà. Mais comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le monde? Motivation ou t'es wapi, pays d'un ou t'es wapi? Tant que bunda pour na musala, na kenda ki oluka musala mobwe, quand ne koye bofana batu, c'est mon efana nandaku, iloko salizate, na fait nandaku. Et quand place la geno futela, batu bo wapi sanga kopa musala mobwe. Na kenda ko travailler comme une serveuse. Voilà. Na restaurant moko. Na restaurant mo ya munene, za ya balabala te ki bono, na restaurant bien. OK ba mikondi ba responsable ba no ya. Ba wapi sanga kopa ya na dai comme une là-bas, na sali presque une année 6 mois comme une serveuse. Vika ya musala nanga na koyeba mwa musala nanga mutabana o gérant zaki ndeko ya patron na biso ya na mobile donc ya na mbala ya ozwa mbongo aye ko kende na ye akisa elo ne mususu bastikali ba réunion et puis o ba ndeto dana ba réunion chaque samedi to fanika na réunion bo ba bisanga ki on a comme gérante. Okay. Oui, même gérante na balandeni. Et puis je travaille là où on a géré 27 personnes. OK. Et puis na travaillé kuna na bano sa da musa na nga ya Elise Salum, Elise Salum. Oui. Wa longo pa maman Marie-Hélène. Voilà. Ako pesa nos mobo ya na bano lingai mingi. Na bano ko lingai mingi na mabe ko luka nga bino na luka groupe moko ya théâtre fona kota. Ouais, na luka na bano sala théâtre. Ce qu'on a talinga ba groupe belé bazali yana batu na bango. So okay, vous avez considéré te bon mono ka to ebi musala bon mono ka bongo vous avez la considération te. Voilà. Na luka ka groupe moko ba bandi sika. Ba bandi sika ndinga no kindi kokota na bana musala na bango au moins na ozana valeur na considération moko. Et puis na mona Elise tonton mo to ebana na e anoya na lupango ska to no fanda. Non, biso to sali groupe mo bona Elise et tout. Bon, on a qui intéressé nango. Na biso pesanga numéro apesinga ba programme de na okende. Na banda théâtre pa ya Elise. OK. Na komo travail nanga kuna, lokoza kino na ebandeli, biso nyo to zaki belé. Et puis na komi ko sangisa na musala nanga. Na théâtre. Non na koma ki gérante te. Na daki oyiba ba air. Ba air. Tu na ke musala après na ke tournage, na ke répétition, na ke musala, na ke répétition. Ti musala na ki otika musala parce que la dame oyo abanaki akoma ineti bon eza na linga soko lobate akoma kineti moi un peu agressive nanga et tout na moninga bino natika langa musala ngo. OK. Natika musala na otika musala nanga bana ko sala place na daki gérante na musala mususu te. Na ne lo musu no sala te voilà. Na tika yanga landa mais tellement makamelo le kaso ebela no se pela ngo lisusu te ba te belé Renate non ngali nga pasa makelele te. Elle préférait na tika bango alongwa et puis na yeko yebisa madame nanga ke non na tika musala pourquoi ngabi na tika musala parce que yo bo respecter ba tuté na tika musala ngali nga respect hein. Tellement non respecter batuté. Na yebisa ngabi no nga na tika musala parce que yo bo respecter batuté. OK. Akamu no nga bona tiki musala et puis na tika musala na laki ne lo muso sala te salaire nanga ba futa nga na yebi ki na tika musala nga zaki le 4 décembre 2019 to 18 boy na bosana. Na tika musala nanga et puis na tiki musala nanga mbongo ba futa kinga ouais. Bon, bah, fouta qui bon, bah, fouta nga ya fin du mois. Na zimbongo nyonso, na ki fouta les numéros de classe. OK. Na fouti ndako. Pour na ba déjà ki na otika musala daki na musala musute revenu mo parce que kota ezate. Na zimbongo na fouti ndako na fouti ndako na no foutela 2 mois. Azul le reste en bon on a fouteli moi na classe pour neto baba na fouteli moi na ba dette tout na zaki na on a fouti même à l'avance pour na ngaza na école sali provision na fin d'ici na bisenga bi voilà na tiki musana na musala musute na foutelo classe il faut travailler très bien pour na dans le musute ce qu'on a s'est lancé na monde na ya théâtre on a luka banda kala na s'est lancé na parce na kota na habité mabe malamu na banda kaka na kende puis OK
Alors, donc, aux amis, même moral la moi, moi aussi. Oui, Déjà, na bandi d'un moussala moussousou, moussala ou d'abandé au sala. Déjà, donc, il faut être prudente, il faut être vraiment concentré dans l'étude nayo, parce que moi, on a passé déjà en avance pour autant. Na minute, on a na place, na minute. Minimum on attend. Pourquoi? Parce que nazo chance wana ok ba classe abilité. Ah ok, t'as aux pour ça ce que moi n'a pas qu'une petite place où akoba place où yo comme ouais, place où yo nga à défendre yo. Oui, nazara na souci nango tellement. Nazo chance wana te. OK. Donc na linga ka ba na nga bazala bien. OK. Et ça nga tellement passe. Le ko ta plus pour na éducation ba na. Sérieux. Et ça fait du bien. Okay. Et tu es motivé de le faire aussi en tant qu'une dame déjà. Et voilà, tu t'es plongé déjà au monde de là. Être courage déjà, on va faire la continuité, courage. Et je vous rappelle, messieurs, dames, bon, je suis avec la grande dame. Elle s'appelle Renate Ifoku. En attendant, à ce moment soufflé, comprenez, la vie a ses réalités, la vie, il y a toujours des situations qui se présentent de jour au jour. Et c'est à nous, c'est à nous, je l'ai dit toujours, c'est à nous de s'adapter. C'est à nous vraiment de s'adapter dans la situation pour bénéficier. Il ne faut pas te laisser faire. Il faut faire face à la situation parce qu'on ne sait pas ni lobby. Si tu as arrêté quelque chose, ça l'a motivé pour tes enfants et tes enfants feront plus que toi. Donc voilà, c'est ça la vie. On va faire la continuité, courage. Maman, il faut courir net. Oui. On va continuer? Ça va. Ça va. Tu t'es retrouvé avec de l'autre côté? Avec maman Elise, côté naïe, à Probandi, Moussala, il y a Mabouké, c'est ça? Oui. Vous accueillez la bienvenue, la groupe naïe? Oui, nous avons la bienvenue. Nous avons été belé. Malgré na linga qui théâtre, mais nous avons été belé qu'on a lingité. Ok. Quand c'est kaka. So na qui, nous avons été kaka kaka. Et puis, il y a un jour moi gangelanga. Aïe singabi, na monaka yo. Boyetende yo mimonaka na mimona yo boyetende yo mimonaka oza star munene oza star munene sko baby sando sekaka kusekate na yebi keza ndenge na yo na sina etidia yo olinga na yo ba problème to seka na to lo kosiliki osepe nango to seka na yo mais longola ka koseka mukolo longola koseka omola nyoso eza péter et funga mepa na yo et puis na ko longola oseka tout ça qui est belé tellement pas Elise ba no umela pona ba tournage et tout ba te belé ba kimi ngana zala ka wana et puis ba kei to yokuna yokutana Rémi to bana Rémi kala OK, Rémi Kovodor. Oh je vois. OK. Rémi Kovodor. Kamana. Ngam na ile na monda maga ignorango. Oh, Rémi ignorant. Pour naïe quoi. Rémi. Vous n'avez pas comme ça. Voilà. Ouais, tu fais un comme ça. C'est un marine. Na dit, tout le monde peut voir ça bandjonding. Ça bandjonding. Na bout ça que ça qui est faux c'est le mot bon est basouté. Non quoi ça comme na groupe mo boy. Ça so casting mo tout ça à tournage mo boy. Ngabi oui pas de problème. Kotanga. Et puis na pourquoi on a zongi na mon groupe mo boy ba créer wana. Na sadere ba tin basing ba photo na tin on a to kuta to mbo kutana donc zaika ba tumuke to yokutana on a fait to bana tournage mob makoke zate tout et tout bon toki film mo to kinda ko tourner na côté à Malebo hôtel Malebo na Kitambo mais juste en face nango to tourner hôtel Mozala lelo Mozala kuna restaurant toki tourner ti to sala ka ba caméra biso keba boye. Alors hôtel ou pas son fan n'a pas payé do kaung à l'époque a passé ba séjour na yena hôtel wana ce côté on nga ne biso to tourner boye et puis na batu mususu ba yebi papier do nga na yebe na nga papier do te parce que malali boso na bima na public boye na kinake tournage mo boye en dehors ya groupe na biso voilà. Toto tourner bato mona do kaungo basabale ale kake do kaung producteur ye wana tutali a papier do bato musu ba yebi ba ko pesa mbote garçon to zakina ke ko société papier do za posa ba pesa comme film et papier do bino non pesa bino non pesa film comme bohete o yande o tourner na film et puis so ba fan ba sepeli na yo ndo ozi opportunité ya ko sala ka ba film ba pesa bohete faut public elingayo et puis ba pesa biso adresse fallait to kende les garçons na kenda ki kutana Nico Chege
kuta comme na ndiko shege kuna tu ba obenga biso to kene casting ne biso nyonso tu ba yo zwanga na dada ikwaki. OK. Tu connais dada ikwaki? Oui, dada. Toke ba poninga na dada ikwaki de to komi to le kana film mo premier film na ngizaki na Top Vision zalaka Barcelone Mondongo film akala na joua kale qui a Darling Palata voilà. Na joua sur quelques tableaux kaka et puis deuxième film na ngizaki on a joua qui moi signoka on a daka principal na film on a yebana kimbala moko. OK. Voilà, c'est par là nous jouons qui quand même visibilité. Na premier film na moi signoka on a joué qui na bimi et puis tant kaka moi signoka qui na septembre 2018 en septembre quand on film avant film bima maman la biso a koufi. OK. Oui. Mais entre-temps tu es vrai toujours de l'autre côté il y a maman Elise, c'est ça? Ah oui. Oui, nazaka pas maman Elise. Groupe Ezo continue na okende ka pas maman Elise dans film maman sinyo ke bimi on a lela kayada. Mais déranger qui azala qui déranger parce que ba président tout ba lingaka te so moi naza pembe na ye akende ko embrasser monde en Njonding. Mais ozaka rêve a mutu nyonso surtout maman Elise bana ko bomba biso trop. On a besoin d'aller même tous les qui n'ont pas émission mususu babi non musicien la a cappella comédie fois ça peut ça la biso moi cappella mon avec toujours réservé au monde attend yo boy ngana sina leki déjà na sali mo le mo batu ba sepeli mais bo tape moi ba problème parce que maman Elisa bane ko linga soki ba bengi na tournage il faut kaka OK na nous répétition je suis tombé jour et à répétition il faut dans la répétition aux la tiaya au sengi permission ce qui a libéré attends OK donc sur 14h tournage pour 9h donc faut baser là OK souté donc ça devient compliqué tellement na mona ki kuna pe toujours avancer les sous-souté to bano baloka isika moko donc tono za sunile o mususu notika qui est otika c'est maman les enfants ça biso tango ngapi na komba absent et comme belé absent c'est les cas évidemment trop après voilà, après la continuité, tu es disposé vraiment au possible corps et âme dans le monde Yanzonzi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Nazakaka. Na Katanzonzi. À part maman Elise, au travail dans la groupe Moussouté. Na l'école la groupe Moussouté. Sérieux. Et puis na miyanga moko nga ba simba nga tele la plupart basé bela ya moko apesel boko bo petit la nga mono tete. Nga moko. Na courage na nga kaka. Ce genre de particularité, c'est dit à quoi? Motivation, courage. Ah, OK. Là, c'est être un mongo. Non. Il y a pas de c'est être un louba. Tu es exemple qui bon motocar. Moi, je vais appeler Jololo. Balou, je vais appeler Jololo. Jololo. Voilà. Et tu t'es motivé déjà jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu es toujours dans le Nzonzing. Et il y a pour ça les groupes là-haut, les Baouta. Les Baouta de maman Renata Ifo. Comment ça? Comment t'as pensé des Baouta? Yada. Au moins bat Baouta amboka. Bazaka négliger la société na biso yebi. Ba trita bango ndenge mo boy. Ba vaut rien. Ba mona kale mutu Baouta mboka c'est incapable mo boy. Ye osa nini? Pardon? Ye osa nini na uta na mboka. Uta na mboka azana place te na société. Place te na société na biso. OK. Donc ba pesa bango espace te. Mais ngana ndimela bango. OK. Ngana ndimela Baouta mboka. Tala ba garaso ba teka ba bilo na bangwana o ba bilo ba fe ba ni ba utamboka tala courage bazala na oui et ya deska ba utamboka bazana ideka moko détermination moko ya kana ngofona bonga po atali place ya uti abina uti na mboka msona kikwiti awa naza na passe ta msu ya savona na passe ta msu abwe ndena kebo na kende bokila ubiso to benga chasse nake koluka pona na ramener loko ana na mboka na na memango voilà na memango na mboka détermination ba uta ba to mboka bazala nango bazana détermination moko leka e ana kisata beta tolo kulponga papa abiso siko biso tanto yaka to beta tolo te to na mapango te to yaka ne poto luka to soma mapango na biso c'est ça alors bana kisasa ba yaka ba beta tolo ya biso na bilora ba parents est-ce qu'on a c'est na détermination ba uta bazala nango donc mouto azana conscience na sur place azana idée moka ke na ki oluka pona zwa voilà pourquoi tu étais motivé au tcha combat groupe na yo les Baouta ponga mono nazana nu tellement oculaire ya Baouta ta on est na mona théâtre na mona ne ba tritanga ba tebele na mo lingala na nga otenga mapona mesa na mingi na ba mongo aussi ça ba injustice ebele ebele ba tritanga na ndenge mobwe aye ba musu ba yo tala ba bina nga aye usala kindumba
ayo sa kindumba ba musu ba bi aye boy na boy ba traitanga ebe ya na même ba fi musoso tali mona muto ba kelombo akila na scène mais ya ba te muto comprendre amona ka oh yo azama yela ko pa ke ba bo akeli ko ngabite na yaka ne musala nga benga théâtre musala na benga o kindumba te na benga théâtre na yaka musala ba monkeri ba injustice bloro no swana et puis ça faiblesse te motivanga isus nazala ona lelo la plupart so tali ba te belé ona kutaka biso na bango so te mone ti butu na moi wana ebisa bango en face kuna za hypocrite ngala bango to abutu na moi bino ali abo finga baninga bo critiquer baninga bo mona baninga bazé le côté baninga bazo avancer bino boti kala kasima et belé non si disons te yada mais ça va je suis dans les bons t'es dans les bons oui. Bravo, déjà, ça va avec le théâtre, tu évolues avec le groupe Le Baouta. Et de l'autre côté, Nzunzing, aux vraiment active, en cheval, four au moulin, aux en tendance, on a joué à place sauter, on a joué à kate, place Nyon Sobobeng, au jouaka. C'est ça. Comment on a fait la caméra pour la place indéne? Ok. Pour la place, il faut non. Ok. Donc, yosa indépendant. Naza indépendant. Ou dépend de namutute. Namutute. Ngamoko kaka. Ok. Non dépend de ngamoko. Il suffit disponibilité dans les jours là chose à disposer nous ça va être disposer. Parce que tu es dispo. Na lemba na ngape na ningo kinete lelo lobby na ningate. Ah. Na linga na pemi na nzupo na tamo na pemi. Mais Renate, t'as pas de regret de faire le théâtre? Vous en avez regret on a été. Et par rapport il y a retombé ba makambo belé comment OK mais musala nyo surtout ezaka na ba retombé nango na les hauts et les bas mais régler na na teza ka mo muke po nde ba traiter biso net batu mo baza inutile. OK. Ouais. Ba traiter biso batu mo baza inutile. Et encore moi regret pas ces là. Mais dans l'ensemble, ça va avec le théâtre. Tu te retrouves aujourd'hui avec ta fille, tu es fier d'être là. Même si le monde est à refaire, tu préfères toujours entrer dans le théâtre. Pour nasser caca. Ok. Dès de tes enfants. Barobi, maman Renate. Nous aussi. Nous voulons exercer ce que tu fais là comme le théâtre. Ils allent au rendez-vous? Non, oui, ça bango. Tous les années, tous les années, Kishasa. Tous les papa Fati a bon sambo kamakasi bonga. Papa Fati a revoir côté à ba comédien Baptiste en général. Tous la place dans la société. Pas reconnaître biso bien. So ba reconnaître biso qui tous a Baptiste. Tout na qui se présenter na bureau mobwe. Na bi ki na za artiste. Ah madame, ça va? Ba bien avec honneur. OK. Papa Fati a bi que le cas Baptiste nyonso baza aké le cas visa ba PC facile. Papa Fatia le bité va représenter mboka nanga. Ah na c'est pourquoi pas na boya. Na pourquoi na boya? Na boya te. Na bi bon mboke bongi. Mais le cas no ba reconnaître biso Baptiste te batia biso na place na biso te. Na ondinga te basala awate. Awate. On permettre ba monter et ils allont rendez-vous. Mais ngana aussi puis la tiba langa ba kola ba komo so ba décision Papa Fati a revoir pour na biso Baptiste. Kana biso. Atali biso très bien mais bon on peut voir ça musala moi ma comme belé les kaboy pour n'entendre Papa Fati le bano un mot pour na Baptiste. Mais mon papa Fati loba un mot pour na Baptiste ba bêtise belé ici. Par rapport à parcours professionnel, aujourd'hui, s'il faut dire merci à une personne, déjà, ou à Simba Lobo, ou à Loba, ou à Salaboy, pour les lopé bisotos à la motiver, tu as ma maman. Ok. Merci d'ailleurs. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a. Elle était là tout pour moi. Tant que ça, bah répétition nanga. Azala qui on a pour nous l'accent ba pas de danse maman le tobina Azala qui on a et puis on allait la chaque jour pourquoi les lona comme on a za fallait na la tête courant. OK moni batunyo sa tout ba le kaka maman ba yembela bango dangena ça plus que bango dangena ba no sopela a soufa ki belé
encouragea kinga apekisa nga te mais nakomi oyo naza lelo oyo aza te mpasi ezalaka yango ata natala baninga boyembela mama bango ata mosu bamama na basala bakouragea bana bango na misala wana te mais lelo mwana nakomi oyo aza lelo boye mama ayeka mpo aza mwana aboya ye te mais ta mosu au début abana oboya mais oyo yanga bana koencourage nga pour le meilleur le pire. So na ke répétition na ofanisaka ndenge wana na otourna répéter na ye. Oui. Voilà ça. Puis à son âme. Elle était là. À ça là n'importe quoi, ça là nyonso. Il y a des fois tu bana olia maman bisa ke lokota. Fufu na machine eska bat boni ka fufa nyungula etole mais pourquoi nga le no dana ça ke lo sona ndako mais pourquoi ça la quitte? Voilà ça. Il y a des fois dans la canana. Courage. Paix à son âme, notre maman, que son âme repose en paix. Il y a des fois, on a siliqué la caille. Pourquoi? À Kenati Ganga. Fallait pas que pour faire Lazare. Fallait lier à l'on, à Bouka, ou à l'on. Nous sommes de cœur avec toi, maman Renate. On va évoluer. Ça va quand même? Na bali azate. Makamnyo surtout falazala ya da falazala. C'est bon. Nzambe ne mutapesa ki nzambe pe mutajui. Le coup moi zonga na mboka na ye. Ça va? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va. Comprenez les émotions, ça se passe toujours comme ça, donc on n'a pas de choix. Mambo est comme la biso na maman qui donc voilà. Nzambe ga sunga biso et beaucoup de courage à toi maman Renate Ifuku Ndaya Kalenga wetu. Merci beaucoup, on va vers la continuité. Courage. Allez ensemble, il n'y a pas de souci, et surtout qu'ensemble, pour un seul but, on va faire la continuité avec Renate Ndaya. Maman Ndaya, Kimia, bravo avec toi. Mais hormis le théâtre, est-ce que vous en avez le mot pour maîtriser? Au bichot battu, les spectateurs, les fans, n'ont évité. À part le théâtre, et le mot maîtriser, bien bien. Oh, ça la rend bien. Tu as vu que côté cuisine déjà, hôtellerie, donc, maman, ça la rend un truc qui tourne, parce que l'ambo rendez-vous, tu sentais qui, dernièrement, et tu me tabac. Mais c'est que moi, je me pose des questions jusque maintenant, là, c'est quoi? Ngai, c'est déconseillé pour notre papa. Dongo, c'est conseillé pour notre papa. Si Renate Ifuku a joué conseiller, n'a déconseillé à Sanguichan. N'a joué bâti épée sabiso nini. Par là, ma réponse est ça. Donc, ngai ba déconseillé pour la biso. Papa vraiment ngai et voilà. Mais dongo moi qui écoute à la rabiate mai mais là. Mais il y a ça aussi à Sanguichan, on a évité pour ni dominer Mouninga. Voilà. Mais quand même bravo hein, côté cuisine. Donc j'espère que vous avez maîtrisé bien côté cuisine. C'est ça? Je sais pas si je me trompe. Un peu. Hein? Un peu. Mutuma lo bata betato, bato betato lo bazonga asiba. Donc hormis les théâtres, vous avez maîtrise côté Maramboana. Dans le lot service traiteur Maramboana. Au salarango déjà. Est-ce qu'on a boya ne posa mutungisi batu susu mais na sala na ba fête batu na sala. Dans le côté primordial. Au pesa mutu nini moko c'est que aux ana autant de personnes faut abona boyo mona neti mutungisi OK photo ça la logo ezala bien. OK. Ngana za contre bato bazaka ba ça service traiteur yebsa mutu vérité au mona boyo sali bilo mo boyo na fête bilo ke sili bato bamko de kozanga koloba lobe ça la bien linga sali lo mo bilo ke tikala ke zanga. Donc il faut yebsa client na yo que donc autant de personnes isinga ngabo parce que ce client ko quitter et ça la ba bakwa no évita. Na évita comme ça lia osengo lia kimbongo ngali ano bilo abatu denga eloko na bangi la makambo mbongo mbongo kabola abatu mbongo pesa ngisa abatu voilà
Merci beaucoup tout le monde. Bayebi déjà maman Renate, mais comme les questions font notre nakaka, on va jeter un coup d'œil de l'autre côté de ton état civil déjà. Personne c'est qui ça quoi. Moins d'âme. Mariée, mère des enfants. Mariée, mère des enfants. Mère des enfants. 3 enfants. 3 enfants. Maman passe ça. Oui, na kamolelo maman passe. Maman passe. Il doit y battre. N'est pas sérieux. N'est pas que mon mais n'est pas on dirait mi balé mais n'est pas. Tu es ensemble avec eux, bazar. Je suis avec mes rodes. Yaya et puis ma passe. N'est pas ma passe OK. Donc dans les bons. Ah OK, dans les bons. Dans les. Bah ma passe on na classe ni. Déjà ka ba ko ta 4e je ba ben on essaie. Ba ko ta ni. 5e, 6e. Na 4e. OK. Comment comment ben alors ba ben ni 9e. OK. Ah OK. Bazar pour on école ni. Saint-Paul Academia. Ah, Saint-Paul Academia. Ah, OK, là, je vois. On a na Gombe. Na Gombe. Bon, on va passer une motivation dans le anglais. Ba anglais. Kuna baloba na basa na kindaki nini mo ba sala ba spectacle na mo kuna école na kina ba sentinelle anglais mais si olba ngama comme no comprendre te et puis ba yambinga are you sure biti not akabu yuka mama yoka mwana mama di oui ngabi oui bon dimizama kambo ngabi tenga ke ko l'anglais. Donc aussi comme motivation. Bon, tout école ba yebi mama bango za star ale kala TV mais mama kutu ba kumiza mama ka ba ko mama comprendre le côté. Elle a dit na ko mama anglais na nganda na sangi ndamda. Vraiment, c'est beau hein. C'est bien avoir des enfants et ensemble et surtout Coco la bango hein. Tellement kitoko surtout et me honde to tambula boy ba te be bandi mate mo nanga ma passe sauter ba bani bale kanga mulai bango nyonso to la ta numéro moko ali papa ça pas 39. OK. Oh. Mais tu quoi t'es? Likambo ngo somo ba ko kata. Bana. Voilà. Parce na tani bango misat no tala bango. Bana nga. C'est bon. OK. Na bela bango mes 3 petits ninjas. Bon. Par rapport à la vie, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être quand tu prends quand même le temps de voir tout ce qui s'est passé et tu vois aujourd'hui comment on a émergé, comment on a évolué, tu te dis quoi? La vie est compliquée. Compliquée. Okay. La vie est tellement compliquée. Yangonga devise nangeza la kana seka mutute. Seka mutute. Nga mutu nyonso tout pa nanga za important. OK. Na vie nanga. Ata lelo belé to mona bango tina te lobby. Lelo to mona bango tina te lobby bakoma na tina. Et donc vie est compliquée et ko baluka tout moment. Ebele bayeba teta mususu lelo ngape nakofa na ndaku na tina kiti boy kiti ngo za yanga. OK. Na ebara na ndima te na kanisa même pas un jour. Na koza pe na lali na chambre na ngamoko na bima air na lingi. Na kanisa ngo na mutu na ngate. OK. Toleka na ba étape mo wala ndako abatu na salon mo boy na basi na ba mibali esika moko za na choix te poza na place mususu te. Mona mwa mbali mususu azali boko na tio na mpende ta mususu na tolo na yo olobano lo opongi. OK. Mais asala ngona nko. Tango lingolo bo funde pa batu tu ba condamner yo. Mais yo moko na consobe ki asala ngona nko. Po ne ko siwe mouvement nae. Okoyebisa bandeko mo ndeko mo porta la biso peut-être dans la situation mo il est cas peut-être paye à yo. Okoyebisa ni noko motiver na marobani. Tolemba no kite. OK. So bio abandonner. Tamuselo mobo ya malamu ezali boso na yo. Tozala peu pressé te na kufungula litoi na mutu nyonso to. Ate lito muno kwa mutu nyonso te misa maloba malamu ya pina maloba ba venin. Wewe kwa ko décourager yo etina okesa n'importe quoi. Ya dawo bino beto solo moko. À l'époque na bano sala na no futela ndaku premier ndaku deuxième ndaku na no fan na no futela na premier ndaku na deuxième na no baka carte. OK. Oui parce que tu baka ba carte na ba boutique. Oui, carte. Au futela na obaka na futela ndaku mais na mbongo na nga na futela ona pesa ya loyer na bwaka na ngo carte. Il y a des fois to comme appel fin du mois koki
carte ne tondi te po misambongo. Na bimaka mukomusu na mifanda na buna moni mwana nga oke classe emeraude parce que na fandi mingi nae. OK. Abato beba ba ko loba ke mono na tanga bana nga nyonso mena loba mina oyo na fandi nae. Mingi mwana nga oke na classe na tongo ba bengani me lundi koki mwana nga c'est presque une semaine. Ba bisinga so yi lundi na mbongo te. Pardon. Molongole na école po ba nyongoleki. Yada to comme dimanche. Non, on fait un enseignement. Oui, un enseignement, non? Oui. On fait un enseignement juste quand on a balabala. Na mitali pina boy na ba 18h. Na bina moi c'est qui to côté. Ba to bossa ki nduma ba lekinga nini. Na fandi, wa na biswa solo. Ya solo vraiment na fandi nga bino lelo na mano kesa ki ndumba. Nazonga na mbongo. Mwana nga zoli la funa futele mbongo a classe. Et puis alia to fandi banda tongo ti mwana nga lelo côté. Cheno manda uno la musa mwana ngana sombe loko alia. Nadaki même pas na 100 francs na sukoli na bimi bien na baluki na côté triomphal. Côté la bimi. Na banjo kende ko na chilo kwa mkushi na banjo kende. Yada. Mais na komi place moko kana pusa na kutuma musi côté batonga nini à face à Palais du Peuple. Yado mina tele minanga. Na temi na babordio ezala wana na fandi nanga. Na ko ni chelo mo beloba langa mais Renate osani. Na bosa na eloko na tilo Renate osani. On est en vie na ota et puis na fanda nanga. Na ko mota mituke elekana. Na ko mota nanga batunde bazolekana bangwe. Na ko na ko misekela ngamo et puis na baluki na zongi. Kozonga na zongi ka boye et puis nzamba tindela nzamba za juste azana ndenge na ye. Ex mono mane kala. Na ba te kuta existe. Na ba te soki a existaka. Na ba sute meta na ozonga. Na moyo na voiture. Mais Renate na lukaka okenda wapi? Ngabina zananga. Oh, na lukaka pesa nga numéro ya téléphone kabeli nga $200. Uza mwa malamu nga bosa na hotel. Mena. Nza. Obina zimbongo na kumna ndaku na waseka. Nde pasa na kopona ke mutu na mutazana mission na mokili. Mutaza na mission ya osaki ndumba azali, mutaza na mission na ya osimba bakisha azali, api na mutu na mutaza na mission en fait. Voilà. Na mokili. To lemba te po comme na ba liboso difficulté moboy. To lemba te to zala toujours makasi, to garda aka ki bomoto. Po lo sobebisi ki bomoto no ta musu lobby, ozana posa ki bomoto la mais eso na valeur te. Eso na valeur te. Sérieux, message bien capté, mais conseil IP, écoute Bisso, Malam Mingi. Merci beaucoup, mais c'est bon le mariage, hein? C'est bon, c'est bon. Oui, et ça bien. Ça te va? Ça me va bien. Trop bien. Trop bien. Je te dis, fille à Maboké est très à l'aise dans l'Ibala. Bon, fille à Maboké est très à l'aise dans l'Ibala. Jérémy n'a pas son mbote. Jérémy n'a pas son mbote. Marcelo, n'a pas son mbote, Marcelo. N'a pas de caméraman privilégié dans Ngambo. Ok. Il y a Dalibala, ça va. Comme toujours, il y a le haut et le bas. Mon éducation balé sur les fans de Sikamoko et Bundaka po et Sanganaki éducation et mutazana papa na maman na ye batum balé boye banité kana ki mukolo boye fandi et ça facilité mais c'est ngaka bino batunde boye ba Kozala encore donc compréhension voilà mais c'est bon avec ça. Ça va. Bravo quand même, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Merci beaucoup. J'ai un coup d'œil encore de l'autre côté de tes préférences parce qu'en tant qu'humain, vous avez ma préférence donc côté accoutrement, côté à manger, côté à boire, côté sport, côté couleur. Côté couleur, maman Rina, t'as préféré la couleur? Black, noir. Noir. Ok, noir et ça, là, va bien. Mais quand moi, trop anglais, moi, black après. Noir. Mais quand il y a noir, maman passe, obligé. Maman passe, va salir ma belle. Non, ça va, ma blonde, mais c'est beau paiement. Auto paiement. Voilà. Et côté accoutrement, t'aimes bien t'habiller comment? Alinga mingi lamba o tanga metanga en valeur quoi. OK. Pour babi onzamba pesi kubomba ngo voilà. La kisaibile ba luka pa mondele ba kati fa kinde chirurgie ya sala ngalinga ko mettre en valeur. Et ça bien kena munene Monsieur CP là. Monsieur CP là. Il se mis sur papa. Et voilà, écoutez Kolia, tu aimes bien manger quoi?
biloko ezalaka pas compliqué. Oui, pas compliqué. Simple. Ngande pondu na matembele en tout cas. Na makambo ebele nakenda bamongo me na kolia nazonga luba. Ok. Nga pena so nake place nasali 3 jours nalie fufu te na obela. Oh. Fièvre pena bakozongisa na mai. Ole fufu te fubela. No fufu pena au rendez-vous. Tu lumo bezanga nga fufu na pondu. Ok. Voilà, et côté sport, on préfère sport nini? Nyoso kaka bitambola. Sport bitambola. Non, nyoso kaka. Nyoso kaka. Na danga na préférence na sport te on a na préférable. Nga mona ka se pesi nga. Ok, non. Et tout est kotaka et kiava. Voilà, mais côté musique, on a musique nini? Tout ça la musique anza mais na musique amukili. Ah, on a musique nini casse. Nyoso. Yo na folklorique te. Wana ne plateau il faut kaya mabe. Mais tout le monde qui quelque part dans la vidéo mozo bina donc. Vidéo. Ça qui est bien. Vidéo. Il y a des gens mabe. Tu sais na bita pour que la vidéo zo bina ils a musique folklorique. René quoi. Ah, il y a une René lo quoi. René quoi ça ndiko non? Ndeonanga oui. Oh, sérieux? Ndeonanga nokonanga. Ah, nokonanga yo. Ah. Oh, donc c'est René lo quand ndona. C'est ya gabi pe ndona. Ya gabi pe ndonanga. Nene botai pe. Mais yebana te yo yebana sima. Te yebani batebe ba yebi yebani bien sûr. Mais yebana suma kasi ta nene botai aye. Ta nene botai ninga wika ninga zaki mabiloko niana te. Ko abane ko expliquer batebe ayeba ki vraiment mais ba yo yeba suta nene botai ko expliquer que tuza bandeko. OK. Mais de voir déjà qu'il y a Gabriel Bolembo, notre maman, je dis bonjour là où tu es. Et tu as émergé parce que sans pourtant ignorer, hein, s'il faut citer 5 comédiennes. Ah là, la première. Oui, à Ozana 4. La première, pour nous. La première, mais oui, Azaka, la première. Il y a wana moni avani kimine si Mikola vandi nya holo belo te qui me vandi déjà toka bandika ta. Mais bon, n'habitez, je sais pas, on a peut-être déjà entre vous, est-ce qu'il y a Gabi pas Simba qui a libo quoi pousser pour d'aller de l'avant? Tout doit que chance pena ko fanda esika moko te ya ko zala nga moko ya kutinga ro linga suba black te. OK. So mutaringa meka keba. OK. Voilà. Mais azala quand même nesengo ko mono na musika. Comment est-ce que vous avez émergé? Makasi. Ça va. Et na tala ki so na to jouer na scène nga lo baka. Modèle non na théâtre za nani? Icône nanga net icône. Mama Linga. Mama Linga. Mama Linga. Tu te réfères à Mama Linga zalaka naturel. Ouais. Vie réelle. Na scène quand ndinga zalaka. Ndinga pe na zalaka. OK. Tango na za na ifoku za pomo bona lataka poza na mesani mingi na bandika ba mama biso ba utaka mboka ba mesande ba yaka na mona ba loyengela bone bazalaka mais en réalité nazaka douce nazaka boy so ba mona na ba filme on a joué normal nazaka boy. Ah voilà. OK. Na mama linga pas zaka naturel. Soigné déjà déjà? Aïe bien très bien. Aïe bien. Merci beaucoup, Baba Redat. Mais il y a une personne à la maison, on a regret, hein, Nanda quoi. Achiboabi, il faut qu'on oyo. Ça regret vraiment pour nous. Est-ce que na plateau na biso na mutu moko ebisa ki alimbisa yo? Autant na biso na parler. Alimbisa na pone. N'habite, ana regret moi fa Nanda ko boabi. Il faut. Toi, tu te rappelles de quelque chose? Tu te reproches de rien? De rien. Il y a un mota na regret. Moi ta musuba zala wana mona ndia kangelo kanda sale savoir oyeba ki mutakangelo kanda ya tuka ndeko ngaza ngana ba problème na batute so mota mususu zana problème nanga toto yeba na kala ndina komi ifokuta musuna ibio sute limbisa mais en réalité na problème na mutute. OK. Na problème na mutute. Na éviter ba problème na bat makasi. OK. Na problème na mutute. Mais ozana mutu mo fo limbisa na plateau na biso lelo obiki na limbishi yeda. Mutu mo fona limbise mais on a comme prêté. Izana nous. Izana on a comme prêté. Vous en avez prêté au limbise. Mais à reconnaître ngo. Bon, habité. Nous on le biba reconnaître Isaïe. Peut-être oui. Mais on a comme prêté au limbise. OK. La bouna chaque jour. Mais yé mon repère la fort au limbise to, yé nous to ça les fort au limbise. Na habité ngai na sala ke fort. Ya batu musuba, ya batu basala batu mabe ba bossa na noki, mais biso batu za na victime, tu za passeport to bossa na. OK. C'est ça.
C'est quoi tes côtés négatifs, d'abord côté positif, dans le côté mabé, Renate, dans le côté malam. Bah, ça connaît. Et yo mo pe hein, on se reproche à nani mingi. Côté malam, nazamwa malam na nyonso. Na nyonso. Na boza na batu, na bo respecter batu, nazaka bien na batu nyonso. Moi côté sombre na ngai o batu belé. Ba yebi. Ba yebi te, même si ba yebi pe. Nasilika makasi. Ah. Zo mtakanda mukuse. Nasilika makasi. Okosa ilo mobwe. Osa makame belé na beta kara. Mais okama ilo mwa mke. Ugu tobiki na sala kutu mne nasilika ate. Ya mke nasiliki makasi pe. OK. Pito beba ni makasi. Voilà. Abakana mukuse. Et puis so nasiliki na yoke la kanga moko. Oh. Na yoke la sko mutu tat boko yata combien. Na miyoke la kanga moko. So, Renato Akati, on a lobby, c'est bon, Renato, c'est bon. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup, maman Renate. Est-ce qu'on peut dire un mot fort comme conseil d'abord artiste nyonso bota la biso lelo ils allaient à Bassi, ils allaient à Mibali via comportement, via nyonso en général. En tant qu'une dame, une mère responsable d'une famille, est-ce que au Koeb Sabando na biso nini au bossa na musala moko na yo comme conseil au côté de la caméra? Conseil pour nanga pour na bande nanga Baptiste. Ya dawi batebele baleka baloba kitoko koleka nga ya makasi ya bana baleka na ndenge nyonso. Meta musto yokate pour nanga bakato za la responsable. OK. Tous à la caba responsable. C'est tout. C'est tout. Moi, je suis comme responsable. À comité la limite. Nanyo na makambe belé. Yé moko pena sabatinda eh. Bandeko oyo, bossi bo comprendre que tous à responsable, c'est bon. Mais ba ono ba comprendre que beaucoup no ba responsable était. Bo continuer même ko les aller beaucoup ba responsable, no ba comprendre to pexa bino azate. Bo tika bino moko. OK. Omone zakani na âge ezana makamu nango. Na âge nango. Na âge mobo no la tela mamukie. Ngamuko no kende nango na ke mafu. Mais na âge mobo la mbote no la tate na bana. Tous à la barre responsable. OK. Voilà, soyons responsables de partout. Voilà les messages. Il y a maman Renate ou à Pessibiso, Bandeko Mibali Bashi, où ils ont mis de partout. Merci pour la fidélité, Bandeko Sobrota la Bisso de partout. Nous sommes de cœur avec vous. Je vous rappelle que vous nous suivez depuis la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Je suis avec moi, avec Renate Ifoku, l'actrice au Azoko émergé, Azoko évolué à la ville province à Kinshasa. Dit de Meka qu'il est l'auto-partagé expérience il y a parcours naïe. J'espère que le pasteur César Massamba depuis Paris a motivé Yena maman ba fan du Borota la Bisso vraiment. Merci beaucoup papa et maman. Merci à tout le monde au Bazapé motivé et surtout à la grande famille le Bika depuis London. Hein? Merci pour ça motivé. Nous sommes à la fin de notre rubrique Maman Renate. Je sais pas, il y a une question. J'allais te poser. Mais jusque-là, na tout nu en côté. Mais tant qu'il qui brusque on a tiré aux zones comme papa. Oui, bien moi mon bali aussi quand tout n'anga likambo mais soit tout n'anga likambo pour éviter ba problème. Et quand on a évité ça, non répondre boy. Mais question moi doit penser na tout ni n'anga yoti. Donc ce qu'on a avec beaucoup de courage, non c'est ngayo. Omitu na question yango yomoko après au pesabiso et yano oyo on n'a qu'à répondre. Il y a de la question de. Vous passez la question montée dans tout nayo? Non, on poser la question. Obalobaki. Obalobaki. Obasalaki. Obalobaki. Baloba kaka basala kaka. Bon, you know, pensez na auto na question moko te qui était mususu na bi qui na se préparer no yada auto na boy na répondre au boy.
te na se prépare nango te pour na boza muto makambo wana te. Ah OK. Ah, il y a aussi d'autres émissions, il faut se préparer hein. Il faut se préparer aux prudents. Et obi ke loko bola ba tuna ngala na répondre boy banaliser bandi. Et loko bota ba tuna ngala na wasko o se préparer na bona ke na tumba na bebisa. Ah OK. Mais ce ko pas na yo. Ne tout ça. Ils tellement tous ça responsable en fait. Ah OK, il faut être responsable pour faire ça. Parce qu'à part surtout si à watu koti analyse les ala na. Analyse les ala te pour soit analyser c'est que ba non ndenga malam. Pour tout temps comment mutute. Ah OK. To lobili kama mutute, to lobili makam na biso mi ba. Mais aussi kama kaswebi. Na mono il faut na vidéo mozo gangela bato. Oui, na silikaka. On silikaka. Na silikaka moni ya data ngoko kota na ba vie privée bato. OK. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ngalinga batu finganga natalo bela on sentit vraiment tu étais vraiment énervé nalinga batu finganga moko munandima na zala exposé. OK. Ne touche pas à ma famille. Voilà. Touche pas. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Mais qui les a maïté. Oui, ils a maïté. On a sauvé mes enfants, mon mari. Parce que nandinga ebonga mnandinga na mkolo nga mnalinga. OK. Mutu moko obligé ngate basimelanga mundu kité. OK. Alors, il pas na famille na ye. Il pas na makam na ye. Ta muso dinga la kisa obote ka CPT mais atane toza basi na mibali boy. Mutema mutu mutaiba, ta muso muto kanisolo boy. Na silika makasi. Voilà. Et puis de quoi na limbisa. Olimbisa. Na limbisa e po afinganga ofele. To ibanite na salelo mabete na poster photo nanga na tumboli ote. Mais na limbisa la linga so kanisa nango te na limbisa. OK. Pour na silika makasi. Ya dobi mukolo batebele to comprendre même ipoto même Kishasa. Batebele ba comprendre que naza na Kishasa awa. Mais na fundi mutu ana poto bakangi epe. Mukolo ba musu ba yebi yango te. Oui, police Interpol. Mukolo batebele ba comprendre loko wana. Bakangi yo. OK. Bêtise bien internet ici là. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi au monde attendu ka batebele mo kana la kana bala procréation batebele ba yebaka te. Ndena no sebino ke mokoza na poto. Même de kwaza awa afundi yo. Pe bakangi yo. Pe bosambi na ye. Ebele zanga batu courage. Toza ba peur mingi. To kwa conforter makama face te to banga to batama. Vous se laisser faire. Mais sérieux. Trop c'est trop. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Adam. Un mot de la fin pour aujourd'hui, pour tout koufater, de retenir Nini, pour la Renate Ifoukou en général, et un mot pour notre rubrique. En tout cas, Marie ne banana silika pour la rubrique na yo abio news au côté la mutuka beaucoup de na coupé la tipolo. Mais c'est bon. Émission ba responsable. Non non quand est-ce ba otanga komo ndenga mabe. Il a toujours cas d'aller bon. Bonde zalaka mutu aluka payer moko no balukela e. Merci maman. Ndo sala émission na yo sans polémique ça au taquiner mutu mo boza so taquiner c'est qu'invité na yo mais na ndenga babia bien. Avec politesse. Avec politesse. Okay. Merci. Naza l'aise na plateau na yo kandezate mutazo bimisa oyo sengeli na volonté na imoko et puis na profiter na pesa message na bande kuta musonde ko ya monike maloba ba dire na ngeza kita mususu bien te tant que humain to beta kama ba ko luki place bolimbisanga batebe baloba ko il faut quoi senga pardon papa maintenant bana nzambe bazala bongo mutu azana sens ki moto na kati na e o sala mabe o sala malamu faut y ba pardon ils a sina faiblesse te batebele bakanisa bon. OK, pardon les faiblesses. Les faiblesses. OK. Pardon la bande ko ba moneta musuna lobaki mabe moi le bobo beti bango libaku bolimbisi là qui se sonne le deuxième bona pour ba retenir pour nanga il faut que Renate naza toujours wana avec les Baouta. Avec les Baouta, toujours Kenya. Ça évolue très bien, très bien. Vous savez chaîne moi les Baouta. Les Baouta zalaka déjà chaîne les Baouta zalaka da bandakala. On va s'abonner pe. On va s'abonner na les Baouta, on s'abonner pe na il faut que Renate TV. Donc pardon za racine la faiblesse té. Ouais.
et belé baye bakasinya pardon te pardon bo s'abonner pardon bo zongela kotala ba film ne tout ça qui liboso et ça la biso bien eza pe façon na bino ko soutenir biso batiste na bino parce que so bozo tala na place chaque jour to benga ka bo sunganga SOS na beli na sema mais tam no bota ba vidéo na biso to tia et ça que to sunga mana mwanda na place na beli balaria na nga na bi ke $10 ngai mapuna na chaîne na $10 na ki hôpital na place to ya déranger bino nyonso tout et nyonso ko déranger bino. Voilà. Merci beaucoup. Salutations dans eux, hein, pour la bateau. Après, non, tout le monde qui chez moi, sous quand on a biso. Des questions comme moi qu'on peut finir na biso, voilà. Merci na bateau tout balinga Ifoko Renat. Merci tout na bino bateau oyo. Nazaka na elo côté nazaka Renat Kalenganda ya. Merci na bino bokomisa nga Ifoko. Merci na bino babone obo s'abonner na chaîne nga tanga. Merci na bateau tout ba komata po na nga na ba chaîne tout na lekaka na leka ina persité. Grâce na bino na tout le monde a pe belé ba leki mais ba leka ina persi. Grâce na bino bo sala ki atana ki na jouer wapi na leka ina persité. Mbote na bato nyos bazai belé. Ok. Bazai belé na bano pesa merci à monsieur mon mari, merci na bato nyos surtout et puis merci na yo ya dandongo ya mbinga émission na yo. Merci na Jérémy Ndembo. Cameraman privilégié à maman Renate Ndaya. Merci na Dongo le kutu merci na Marcelo cameraman na moi muke mena libandi ozala sango. Merci na bato nyos merci na Bio News. Merci beaucoup maman Renate. Merci beaucoup, il y a devant toi des pièces. Chambre na cuisine. Même si maman Renate tout ça la choix. Na chambre, na cuisine. Choix na yo izala. Sérieux? Ça se présente aujourd'hui avec la grande équipe de Bionus Télévision et Barobi. Maman Renate faut ça la ils allons rendez-vous. Ma case. Kuno buga na ratine. Ma case. Est-ce que oui, comment pour na chambre? Moi je pensais que Kolo ba chambre. Ko sana ko la bo so na la muki na lukelo ko liati. Tenga to ibara ke no elo nous préférer la chambre mingi. Cool. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini, ça n'est fini, ça n'est fini. L'opération est arrivée, voilà la fin d'une chose qui est sans commencement. On avait commencé, c'était pas facile déjà pour réaliser notre surprise, mais on a quand même le temps de gérer les émotions avec notre invité. Elle, ce moment, Renate, il faut que tout le temps on a biso, il y a partagé l'expérience, il y a parcours. Merci aux grands messieurs, merci aux grandes dames, aux bozagi devant, ma poste téléviseur, avec attention soutenue. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Et surtout qu'ensemble pour un seul beat. On est ensemble, tout ça là toujours évolution, Moussala. Moussala où est-ce soutien Abino, Moussala où est-ce soutien papa, soutien maman pour ça la biso bien. Et tout ça qui va motivé pour te solo là, te partager l'expérience, il y a maman Renate. Et ça les bien. Merci d'être ensemble avec nous. Merci de nous accompagner. Merci de nous donner encore mais fort. Neka ezalaka isala biso bien ko eba iti batu bebeli ba fandi wana na ba itando ikena bango ba opesa biso mais fort. Vous avez compris comment est-ce que makambo sala. Continuez de s'abonner, continuez de commenter, continuez de liker, continuez de partager et ça la biso bien na bandaku na blog. Merci aussi de remarques. N'hésitez pas de nous appeler. Il y a le numéro est affiché au bas de vos écrans. Bobinga biso, boyebisa biso ya data boytabo et ça la biso bien. J'en profite pour dire un grand merci na bande konoso bota la biso de partout. Papa ça biso mais fort merci na binonoso. Merci à Jean-Marie Massassa, Bosco Massassa, Jean Bosco Jean depuis quelque part. Merci à toi aussi. Merci à Michel Ombongo mon vieux. Merci d'être là pour moi. Maman Irène Kaninga, maman Fifi Mafouani, maman Arlette Céline Akilolo, Mimi Lebika, le regard d'une femme responsable, Annie Lebika, Karim Lebika, Nancy Lebika, Bosé Bélé, merci beaucoup maman Beyouna, Israël. À toi et maman Gisela et d'être là Sandrine donc merci à toi ma grande sœur chérie, je t'aime beaucoup, tu le sais, donc merci d'être là, merci à tout le monde, merci à Bénin mon amoureux, il y a moi aussi, il y a Maëlle, merci Bénin depuis London, merci à tout le monde. Merci à maman Marie, Tata Marie, merci d'être là pour nous. Pasteur Dolly, lui c'est mon papa. Merci à tout le monde. Merci à Jérémy, merci à Maxilo. Si Dieu ne revient pas, mesdames et messieurs, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler d'autres rubriques. J'espère que et ça la biso bien moi avec maman Renate. Il faut écouter par moi. Bye. Chantal Yanzambé TV, la chaîne qui nous informe.